Non mais maman mutoyo kazati. Ce qu'on voit. Et je me rends ouais. Donc voir les autres côté à maman et moi. Donc mon batete là ok. Willery. Maintenant na bano bima na leki na babi clinique ngaleba na leki clinique ngaleba na bimi. Obano ke les cliniques qui batete là na bano kende. Na moni na katikati ya prince robe ya mutu. Ce que mutu amaza mulai na omo na été. Ce que mitu que zo le kana robe na. Maintenant na moni loboko na changa ka busapi zonga. Ausala ka zonga. Ngana zo ya kaka mutu makasi. Ngana zo ka yepsi na zonga. Nde na moni ba en première fois na mona ba 11 la biso ba 11 balé moka siminga ba zongi sanga rapide na ko zonga na ko lamuka ndenge leona lamuka zonga la bomone. Donc ça dit si quelqu'un meurt ne ba touti mutu parce que esprit na isa musika te zawana a sur la Bible maladwala à la chrétienne pratiquante alobi nenga aume na musala sur la Bible mais musala sokola mutu moko ya solo car aussi christian mbe assemblea assemblée la mona pena et bembe kangelo a se pena prière ou asali tango alinga tombole bolubo comme kilo ok alors non ngana sale musala là je suis chrétien j'ai pris mon Dieu toi aussi tu as ton Dieu à mon maman longue fo mami tango bali ko chocolat maboko susu pour la jeune mobo chrétien assemblée avant ça la nini amona elongage la ngwe fo ngwa mesiki a dit ce sont des réalités. Ako tika nzoto na ye mukolba ko tika ona cimetière. Biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona ba gag ba émission éducative boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba ko na biso les psychologues. S'abonnez alors massivement. Ici, abonnez-vous. Na rouge yo Dobika. Allez, Dobika. Merci beaucoup. Nabaïke Banso, Bazuli Bakoko, la maman, quand on a dit les sortes, m'a dit la boise de la presse, mingi, ma bien l'ADN du média. Et puis ça m'a mis s'il vous plaît, abonnez-vous massivement na Anti-Stress télévision, chaîne actualité. Awande maman quand on a dit laisser. Amanyola la mola etopé na mozindo na kotia moko to koloba ete. Et si ka ba komi abonnez-vous na yozoka loboko Dobika et pour ça vraiment grande dame. Na kotamboka mo c'est moninga te bongo et si ka ba na biso esprit bower to kolobela to komanyola mingi maema so to yoka na cité qui moto akeye na lieu du tourment non akeye na lieu du repos. Comment savoir que moto yo akeye na lieu du repos to na lieu du tourment yanga bitete le kambo to lo bra lo bango memi na cité fona bianga moko ba serviteur de Dieu yende akomanyola biso selon makomi ya on to kolobela awa na zali papa na biso esprit bower. Merci beaucoup à Montréal LS Nadia mais quand on la sabaïke invité spécial nayo papa bower bonjour. Oui bonjour maman Nadi. Bonne santé, Moussa Nzambe Kenandé. Oui, santé, ça va, par la grâce de Dieu. Nous avons battu la bichot. Nous sommes là malgré le deuil, malgré ma cam, nous sommes là. Voilà, merci beaucoup. Qui va rolobaké, la poste adresse côté matin parce que mingi bazabe bala kitambo, obi kozanga bala bele badina ko balanda ko internet, ba adresse est-ce que matin ezaka na kitambo, to kitina chang. Non, matin ezaka kitambo te, grand-mère a Koufi, Bichot Tobotan Gitambo, Tozaba n'a venu Madimba numéro 52D, l'ancien Gitambo a venu Madimba, où il y a ancien Moulumbalou Kouji, Touanofa juste en face, Tozaki en diagonale, na famille Madi Madimba, maman Madi Madimba, Tozaki wana, après Tekolongwa, Madimba Nikolo, Tokiti Madimba C, côté Araï, côté Aboutalomingo. Après né les cas qui ne tolongwa qui tokena etchango donc kitambo tika la famille ba cousin ba petite sœur ba petit frère ba papa leki koko akufi ancienne femme sage à clinique Ngaliema à l'époque de la clinique Elisabethville à Sali kuna depuis 73 depuis 73 le lo akufi Nzamba Jumoli Monaye yem taboko linga coachinga tangsingai ba linga totel ba on a bondeko na école gardienne ya madame la Sévigné na bandal
connaissent. Donc, Molimo ne peut pas qui. Voilà, merci beaucoup. Mais c'est facile parce que combien de maman now parce qu'il y a jo banda uta âge 5 ans de manuela ebiso sika o sala neni mo sala nzambe na matanga en fait est-ce que peut misina maman sala nzambe to ko tambusa na non ça c'est difficile de faire ça mukola kufaki je pense que dans la prédication je suis allé prêcher côté qui yesolobaki na disciple na eta mabi tika kuna ba bombo tinanga abi laisser les morts enterrer les morts. Voilà. C'est Jésus qui gagne toujours. Merci beaucoup. C'est Jésus qui gagne. La cité encore. Voilà. Tout le bénéfice nous. Bah, il est tout le bar la cité, tout le baraque. C'est jour de mort. Na moto a qui na tourment. Na moto c'est jour de mort. Comment on peut savoir que moto a qui na le lenga tambola qui na scène mo iliwa na oh a qui vraiment na c'est jour de mort. Te moto a qui na tourment. Manuel na le lenga ni. Donc koyeba séjour de mort. À ce qui concerne, non, on bien été, tout ça, le séjour de mort, ils allaient dans deux places. Séjour du repos, les lieux du repos, lieu du repos, les lieux du tourment. Voilà, c'est ça. Donc, séjour de mort, côté ils allaient lieu du repos, côté ils allaient lieu du tourment. Très bien. Voilà. Maintenant, pour le voyer, lieu du repos, lieu du tourment, on t'expliquait mission à Jésus. Jésus expliquait mission dans le livre, il y a Luc chapitre 16. A Betty Lissolo, il y a battu balé. Motomoko comme motomoko babengi mauvais riche. Mon chouchou babengi pauvre Lazare. Ils ont Lazare ou Yesu c'est charité. Ah ok. Bateau faut bailler bango. Oui, ils ont Lazare ou Jésus c'est charité. Non, il faut voyer bango. Charité. Non. Ils ont Lazare ou Jésus c'est charité. Donc tous ont Lazare, pauvre Lazare. Vous appelez Lazare, oh Yesu c'est chaka ndeko ya Marie na Marthe. OK. Voilà. Dans la case de la Bible, vous appelez Marie et Myriam. Marie veut dire Myriam. OK. Marie de Magdala, Marie femme de Chouza, l'étendard d'Hérode. Donc c'est comme ça. C'est pour cela Jésus a dit que non mauvais riche quand lié pauvre Lazare le grand pauvre non ya ko lié na se ya mesa ba miete zotanga. Et celle que deux personnes na kufi riche na pauvre ba kufi. Tant que Koufi, riche à quel allié du tourment, pauvre à quel allié du repos. Na scène d'Abraham. Yokane Bibolobi. Riche à l'obi, ah, place pauvre Lazare à la kimia. Boy bisata ni selanga tata boy gouti ya mai na musapi. C'est soif en mode qui est le non, c'est-à-dire lié du tourment, ils allaient couloir et enfer. Lui fait le nom, il faut mater mes autres, ça me donne à moi chalet. Avant goût. Avant goût, voilà. Et lieu du repos, ils ont préparé Batou pour la nouvelle Jérusalem. Nous avons confié dans les scènes que la lieu du repos, il y a la Batou. Nous avons utilisé, on a mon qui pasteur, donc Dieu utilise souvent le visage de son serviteur. Là, c'est normal. Mais là, nous avons confié dans le lieu du tourment, mon lit, mon essan. Et t'es pas. Donc, c'est ça la différence. C'est pour cela, Bible, dans mon canal Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, morts qui meurent dans le Seigneur, parce que Misala Marosalini, ils ont la nabam. Et Sembo Naba Oba Koufi Katina Paul. Maman a dit, si on Koufi dans le Seigneur, Bible c'est Sembo. Amen. C'est-à-dire, Am Nayo qui n'a repos. Il y a Misala Nayo, Oyosala qui dans le Seigneur. Badibakan Sarako Kaba et Kotsamoulola. Oh. Non. Mais la vie sont au PSP. Verset mo le demandé. On est dans un cababo on tonganda pour la lola té. Mais le témoignage les capé bon à mon point bien. Et ça faux. Sauf que ça la bola mo fout en moi. OK. Ah. Oh nyoto salaka et fout amaka awa. L'on les amaka mususu. Parce que soko kufi on nga kufi ona loka baloka yo moni tabita kufali. Et là, et ça qui va se faire tabite des années. Misala na. Mais tabite était dans le Seigneur pendant qu'il disciple les servants d'Adam. Mais ça va ça la mutu grâce à zongi si mutu la bon moi. Pour mutu là dans la sujet à témoignage pour là-bas. Très bien. OK? Donc il y a une différence entre lieu du tourment et lieu du repos. C'est ça. Voilà, merci beaucoup papa Omanioli qui t'a encore. Sika, toyeba. Kaka ne toki na madroit toza na makambo ya liwa soki neti moto akotambola peut-être asali akufili wa accident pouf moto ke tuti
est ce que wana ezalaka dostin eseli kakufa bongo bon na kati ya liwa wana eloko nini esepasaka wana ntango moto akufi na kati na accident eloko nini esepasaka wana ntango moto akufi na nzela accident bon moto soki akufi par exemple tolobi bilo mosusu ezalaka bamauvaise destin moto akufi abande kokatisa prince makadam par biso obenga yango makadam prince bandeko mingi Brazzaville Gabon abenga yango goudron makadam maintenant adokatisa makadam ou goudron motuka etampone akufi chauffeur le mosusu ayebaki te par erreur signe liboso ntango kaka nzoto na ye elali ndenge wana akufi molimo ne ndenge ebimi eyelanda chauffeur obomi ngai chauffeur oyeba te ti omona azongi ti bato bazo entouré nzoto tomema wana hôpital akufi nanu te tosala boye na moma wana son esprit est là esprit na eza wana et de même soki bozobelisa mutu oyo bomoni ke mutu aza mpena gravement malade na kati ya ndako ou mwana akangamaki mama mwana akangamaki ndeko moko akangami oyebi ntango moto akangami soki moto asali re du cœur arrêt cardiaque nde balobaka ntango kaka moto akangami ndenge kaka yo mama ozobima libanda ozobelela boya ye omoni bato oyo bakotaka wana esprit de mort akotaka na bango. Ah bon? Nous ne profitez pas. Battaquer à Mamout. Étrangler Moudou Koufi. C'est pour cela ceux qui sont vertis dans les seigneurs. Même moi, on a piqué crise. Même moi, on a piqué crise. Et l'on va aller bosser aller s'emmener la police sur place. On a fait cet exemple. Locataire, voisin, on a un locataire parce que je suis locataire. À ça, la crise. Mission Baleka, la carte de à sali crise. Moi, si na ya utaki douche, na kata ndaka bina kutike, papa malamoko, a mi sumbeli, moi, si azala ki munganga, a tel basini vito, l'homme est parti. Oui, il y a des femmes fortes quand même, à Kangika Linou, bana bakende classe, ngai na bimaite, jour la prédication pa na bimate, na zala na ndako. Aya tokelenga lobi, papa Boer revient, papa Albert Azati. Nini. En tout cas, aïe lobi sala meka, asal basil parce que c'est un médecin. Asal ba ju basil vito nyonso, mobile na ya zal sauté. Parce que mobile a lobe la mi. Alobi abe nga famille lobi zela. Tant kaka tozo loba boye, mama ya mobali azokota. Mama mobile ndeka azokota. A côté biso na salon, moi n'a expliqué, moi j'ai expliqué, maman ba na lobi, nan sous le loko loba te ba kapto ki no hôpital. Nabi maman za kimia. To sala adoration ya 15 minutes. Eh yawe nanga kumama. Eh yawe yo makasi nanga kumama. Yo elikaranga. Yo mayeleranga. O papa na belela nani. Papa na belela na. Zambe nanga na ye biokosala ye. Papa na ye biokosala. Eh yawe. Eh yawe. Tu m'as dit qu'on adorer. Na bani ko belela. Albert Kaninda, tu n'es pas parti. Au nom de Jésus-Christ de la Nazareth, reviens. Donc, mon chef, reviens. Maman, zonga. Maman, c'est le miracle que je vis dans ma vie. Depuis que Seigneur m'a camboué, qui m'a touché ma koufana erreur, manque a suivi la prière. Ok. Tout le monde a consolidé sur place pour continuer dans mon tout cas, à l'hôpital. L'hôpital là-bas chinois, il y a 47. Si le papa Albert Azali. Azola nangai, papa Albert Kaninda, Sorozola nangai, place Bozali, dans ma tâche, Bokena mission, au gros la mission vidéo, il y a témoignage au Tindi, Rosala bien pour la Balanzambe. Amen. Donc c'est-à-dire que attention avec la mort. Il y a des morts prémédités. Prémédité par tout. C'est-à-dire, les gens ont fait des complots. Vous voyez? Ça dit complot là-bas, comparition pour Yamabe, compromission pardon Yamabe, pour Mabomayo. Donc, tu vois,
C'est pour cela, tant que tu as coupé les moana, tout à fait la moutuka. Soit on a la bagé la moutou. Bon, ça la bagé, pas au tindike la bagé. Moi, c'est la mobile tout badinga, pas couille à ma boca couffi. Tant à couffi, on a ma moto, nini, esprit de ma boca, on a la moussanga, ah, on l'a dit, on a la moussanga. Mais moi, yo kaye. Donc, ce sont des marches spirituelles et ça là-bas. Yamo, ngaïnza basalaka ngulu. La grâce que je vis, dans la deux témoignages, on va être ça. Là, on a profité la paix à mon corps. Dans autant côté à la Kazangoulou, c'était 2001-2002, dans autant à Kazangoulou, et pas Pasteur Franck, je le salue à passer sur Roland Nabisson. Dans ce côté, il y a Nabela, la salle à l'instant, on a Kinshasa. Je pense qu'il n'y a pas de minute à l'époque, on a un sac qui a des sacs qui a malala, Mapanga, bon, on peut les arrêter. Dans la salle à mission à 2 semaines. Quand on a eu la salle à crise, la Michoumela, ma maman à l'hôpital à Papa Pierre, on a évité sur Papa Pierre à la Bomboy, on va se transférer à la tout la qui a la Kota Koma. La Kota Koma, parce que grand-mère n'a pas eu Koufa, tant que femme, ça, j'ai engagé ma kala, relation, ça là, qui est bas, mais la salle, la Kota Koma l'engalema. Na Koma la Kota l'engalema, na miye bate, nous tous dans la Koma miye bate. Na komona mukomususu na vision na zomona ndeke munene donc aigle na bible na munoko tanga zo ko tanga bible wana bible wana komi rouleau tanga ko tsingai après quelque temps la mon esprit na ngebini o moni chambre place malade ya la moni na bimi na nzoto langa soko la ninze bu ya se bari bisam salela na bika maman moutoyo kazati ce qu'on voit et je me rappelle ouais donc voir on est à côté à maman et mon donc on y battait là ok Willery maintenant na bano bima na leki na batbabing cleaning galeba na leki cleaning galeba na bimi au bano qui est clinique chinoise ngam oza ka ministère ya tourisme et ninwanza ngambo na bimi batete là na bano kende na moni na katikati ya prince robe ya mutu siko mutu amaza mulai na omona ete siko mitu ke zo leka na robe na ezo piétiner robe na e maintenant na moni loboko na tshanga ka musapi zonga ausala ka zonga ngana zo ya kaka mutu makasi ngana zo ka yepsi na zonga nde na moni ba en première fois na mona ba ange na biso ba ange mi balé moka siminga ba zongisanga rapide na ko zonga na ko lamuka ndenge leo na lamuka na zonga la bomoi nenzambe aki ko enseigner nga ba makambuana il m'a enseigné sur la mort, il m'a enseigné sur la résurrection. Donc ça dit si quelqu'un meurt ne ba tout muto parce que esprit na isa musika te zawana être ngale so moto ko kabona na njoto molimo ne moto akufaka molimo comment moto akakabona na molimo njoto na molimo tatani bon tant déjà moto akufi sur place akabona na njoto là mais alors ça suivi en njoto oh oui ndenge zalake tant bébé bo zongo ko tsa corps wana na mort son esprit est là. Jour il y avait mortuaire, nuit wana son esprit est là. Bah oui bah monaka. Bah zo monaka comme ça. Son esprit est là. Né la monaka image ya maman na biso oyo bando ba ya TikTok ba otala eminga asokola bibe mena na Cameroun na Douala, oui na ville na Douala, asokola bibe mena Douala, à la chrétienne pratiquante, alobi nela aoume na musala asokola bibe mais musala sokola mutu moko ya solo ka rosi christian moko avant sokola bibe asambela mona pena ebembe kangelo asepena prière o asali tango alinga to mole bolubo comme kilo de maman na excusez maman na lobi ke alobi non ngana sali musala nga je suis chrétien j'ai pris mon Dieu toi aussi tu as ton Dieu amoni maman elonge fongami tango bali ko sokolé maboko elebi
Aïe koloba isusu. Pour la jeune mobo chrétien, à Chambéli, avant ça la nini amona il engagé la mwe fongwa messieurs qui. A dit ce sont des réalités. Ako ti kanzoto na ye mukolba ko ti on a cimetière. Parce que cimetière, il y a un séjour de mort. Au moment où tu comptes dans la cimetière, les bébés, les bébés, il est là. Tant botiki corps, mais dans le cimetière, nous avons le lieu du repos, le lieu du tourment. Mais là, ceux qui meurent dans le Seigneur, même la tombe est protégée. Ils ont protégé la ensemble. Il y a ceux qui sont dans le Seigneur, nous avons dit parce que bah utiliser un côté. Oh balataki non 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 ba kola ka nzota lo ya mosantu te. Très bien. Odolana ya momoni que non ba welelaki ebembe ya Moïse Satan ange ya nzambe. Je pense que j'aime beaucoup le verset en question. Totalement vous allez Jude chapitre 1 verset Jude chapitre 1 verset 9. Il y aurait les Bibles. Or, virgule, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur t'aurait repris. Même ange habita figoté aux créatures et ensemble. Malgré ça dans les ténèbres, aux alliés négatives. Selon comprendre maman. Maintenant, pourquoi Satan aussi voulait réclamer le corps de Moïse. C'est pour cela, mon frère, ma soeur. Que servira-t-il un homme de perdre son âme, de gagner le bien de ce monde? Et que ça, là, on gagne bien mon kilo, ok, nango wapi. So ko kufi lelo dans le Seigneur, ok, dans lieu du repos, ok, au paiement, bateau dans lieu du repos, bazo zelanini, bazo zela, enlèvement, dans nouvelle Jérusalem. C'est quand mon tour dans lieu du repos, c'est-à-dire, tant on enlève salami, biso de nettoyer, na bango, toké. Oyo akufi siko dans le Seigneur, azo c'est la Nouvelle Jérusalem, na lieu du repos. Voilà. Voilà. Bon, pesa la mot était nos oye bakelo, o Charles Bombaya, o Marie Nisam. Bon, pesa la mot de poigne. Kuna to dans la maison de ote. Nazoye baké o Nadine laissé. Mais kuna ko solo les actes, là-bas c'est la joie, c'est la louange et l'adoration. Non, il y a une question à karaté. Dans la nzoto oyote. Nzoto ya sentiment na pese mboto mutu na kana ya baite. Kuneza la to na monyo na seki o to monani elongo na Yesu, to lakanaka to mona elongo na Yesu. Kuneza ko seka esengo. Amen. C'est ça. Et bato bakufi na bakufi dans le Seigneur bakela lieu du tourment, bango kuna parce qu'il est tombé dans le couloir en fer. Bon, c'est la ligne jugement dernier. Il y a un Luc chapitre 16, né le bel histoire et la telle mission, lieu de répondre à lieu du tourment. C'est ça. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous mes fidèles en tout cas. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Zaki na chance de s'abonner, s'abonner parce que ma matière a besoin à sortir par ailleurs quoi. Papa n'a pas cochité dans l'ail. Bon, moi l'été en général avec moi là. Donc ça là nous parce que d'autres aussi cité. Ils ont un message bon, ils ont profond. Donc ton le même lieu du tourment, ton le même lieu du repos. Donc tu es sabatou que non, comme même capoto na ma pécaté. Comme même pas qui chasse na ma pécaté. Parce que ça c'est la porte ba même malu bakena chaque jour vous voyez voilà on peut faire un témoignage ba mama kalanga mwana zai et le monsieur c'est tokolanda comme pasteur bon yozo zelani répondez-vous yom to finga ba pasteur ba aventurier l'église la kosala ni yaya
C'est la fin qui justifie. Amen. Bato ba simba mbongo na mokilo. Soki mbongo koko so maliwa, mais Michael Jackson la kufate. Soki mbongo koko so maliwa, mais Mobutu a kufate. Mais ba Kissinger, ba Rockefeller, ba kufate, ba grand, ba multimilliardaire, ba grand pétrolier à monde. Quel servira-t-il un homme de perdre son âme, de gagner le bien de ce monde? Yonde kopandisa imbi, bandi minankolo Yesue. Libota na bananzambe totambola na boke binyoso elobaki nkolo masia mokili oyo ya biso te mokili oyo ya biso te baye balingi kotambola na nkolo Yesu masia baye balingi kotambola na nkolo Yesu masia bapasi na boloko ekolanda binyokoli na kufa ekolanda mokili oyo ya biso te donc mokili oyo eza ya biso te bapasi na minyoko même na boloko nyonso. Pourquoi na boloko Yesu alobaki bokozala persécuté nde bapersécutaki nga bapersécuté bino baotina bino na baprison nde banyokolaki Jésus. C'est pour cela il est demandé à tous, donne ta vie à Jésus. Et à la tardé. Ils ont nommé la yote, ma maman parce que na sa mona kishasa, ya ba maman musique ya matongé, ya befale, ya wendi sekri. 100 kilos musique ya befale, ba bongola mitema. Ba koma ba sali ensemble, ils ont nommé le côté. Quel servira-t-il un homme de perdre son âme, de gagner le bien de ce monde? Voilà. La mort existe. Mais la mort pour la bananzambe, babanga liwate po tant au koufi dans le Seigneur, tu es allé te reposer maman. Nzoto esenga kolata. Lati sanga, meli sanga le sanga, mais ko sengo merci te. Nzoto senga kingai masanga, nzoto na pesa kio, olinga ki bilamba ya, chere nzoto na lati sakio. Lelo keina lilita nzoto okosinga nzoto nzoto nanga nzoto okeina lilita. Donc ça dit oyosinga solo ke la lilita opesinga merci te. C'est pour cela nzoto memo na lolendo te. C'est Jésus qui gagne. Bato minene bakufa. Ne craignez pas celui qui tue le corps. Crains plutôt celui qui tue l'âme, l'esprit et le corps. Très bien. Mais ce qu'on koufi, moli mono qui le copé malakimia. Ce qu'on koufi, moli mono. Donc ba okuno na lupangu te yo mona kama dupamba na soma lupangu okoma lolen ba okuno na ngote. Tant to zaka bana mike, to zaka na kodim nzembo to banda koyemba na chorale sur la paix du Seigneur, je salue frère Evangeliste Philemon Mukendi Fortinam Bombo apôtre. Nakoba kolela yo yamanda lala oya etage kotikala ebongo sapato ya talo sombi obi mukoto kufaka mudalati ba Weston na soma Weston ya ba $2000 mais ba okune makolongulu na chaussette. À quoi sœur maman obi ke veste motolati papa sola na sima soki muta kufi mon ba veste balata ta ba chango Versace na sima ba pasola. Pasola pourquoi bon ba yo iba ba pasola ngo na sima pena ndelu tiao ba pasoli yango na munoko ba kotsaka coton moni ba sparadrap ba kotsa ngo ti sparadrap te ba bino ba band wana usage unique wala ba kotsa ngo tiawa ba kotso yango tina no ezani o nga mwasa kitoko docteur ba kotso wana ngo pozo bi mona de ba osalo njo mais nzo aza on espia zo mona tala o nzoto tane ba soko non mona te place ba sokola muta kufi ba tombolo no boku boye. Maman, c'est Jésus qui gagne. Amen. Enfants. Jésus, c'est la fin de l'histoire. Son nom est comme la manne qui ne pourrit jamais. Amen. Mais il y a d'autres noms qui périssent dans l'histoire. Jésus-Christ, c'est lui qui gagne. Il gagne toujours. C'est Jésus. Du repos. Répands-toi. Même tu es pasteur, laisse la sorcellerie.
abandonne la manger. Oui, le pasteur abandonne basé ben la Kinshasa. Na buta pumbwaka. Na yebe ben la Kinshasa awa. Mais attends, au nom de Jésus, akotanga ngo mais dans le faux parce que ça ne fait ça dit na yebi mutu na yebi baroda misatu de bakanga ba kindoki na bomwana bakima ba koma ba fazer le là comme pasteur azwa baptême t'azwa délivrance. C'est un sorcier jusqu'à présent. Ouais, donc c'est-à-dire que bon la mathématika yo muto lesbienne ozwa mwasi muningalo mwaso comme ça mwasi bon la mathéma pour bibolobi les inféminés hériteront jamais les robes de les PD mais bibolobi que non c'est qui ont changé l'usage naturel babaloli yango comme elongo naturel ndenge baboma sodom na gomo batolo ba kota tika misala mabe tika sorcellerie yo pasteur bima na manger bima na franc-maçonnerie na cabale juif. Yo artiste, comédien, artiste, musicien, tika bokela banda ko nganga, tika bokela baninga ba malade, tika bokela baninga ba mbasu, répands-toi, Jésus-Christ revient bientôt. Soko kufi lelo okende wapi, bao bakenda sango, bana lilita lelo, bongo yo, répands-toi. Bakenda sango, baza lilita lelo, babenga makamu butu sese ko kuwendu wazabanga sika kenda patika ki sese ko na donc comme si na sena moyo lo seigneur soko sala tomi bate na tomi lengere baimba tomi lengele malamu zambi toyebi mokolo te toyebi pengonga te tomi lengele en tout cas et kozala malamu mingi papa merci beaucoup malgoza na matanga mekani monzingi wa olesa bana nzambe bilei na benga ngo mingi bilei ya mokolo na mokolo na sukiawa Bitea en général pour l'émission à l'élo et puis dédicace. Bitea en général pour le succès dans le bique bongola mutema na yo pose à la tarte. Amen. Jésus revient bientôt. Combien mamokina ma pécaté. Le monde est sous la prise du malin. Ata mukolo kufa to yembe lo to banda ko yemba kala to zokola so papa kufi kende o kende malamu papa ata ba million de mwana. Si tu ne okufi dans le Seigneur te lié dit tourment ose la jugement. Cherche Jésus-Christ. Tika hypocrisie, yo ma pasteur ya ndoki, tika kindoki, tika sorcellerie, tika songi songi. Maintenant maman pasteur be baba ndoki, misu baba songi songi ba ocha ba désolé na église. Ba bongo la bitema. Donc c'est ça. Mote na ngai na maman Virginie Diasonama. Maman Virginie la après ça peut monter baga linga ko mingi. Maman Virginie Diasonama, maman Idorsi, na pesi mote la maman Chacha Tati, na France. Ma fille Rite Mouke, la personne la maman Félie, la France, mon fils Newton, Nzamba en délivrant, Nzamba Pecho Makassi, ma fille prophétesse Rosette à Bradavi, que Dieu te protège, maman Christelle Louzolo Louze, maman Lisette Louzolo, frère Hervé, que Dieu te bénisse, pasteur Constant, maman Nicole Kanda, ma soeur, que Dieu te bénisse, et maman Frijoline Diasonama, Bina Bossel pe okesho motete. Ah, président Ilo Lupemba Mbotelayo. Abiki déjà. Oui, il y a mon pina, prophète Bijou mon pina, bonne guérison, soyez bénis. Merci d'ailleurs maman Nadine Elessé. Merci papa, merci à tout le monde, merci à JMK, Jean-Marie Kade, Paris, je te fais de gros bisous, merci à tout le monde, merci à Baïke Bans, à Julie Bakou, il y a la grande dame. Entre m'a dit la boise de la presse et puis ça zouate na ba mazanga minga polo bezali mais télévision za radio de tout ce qui a tout le monde lobi celui pour la télévision bisous bye biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona bagag ba émission éducative. Pour le moment, on a un vrai film, proprement dit film, Anti-Stress TV. Biso to télévision qu'on a biso les sikolo. S'abonnez alors massivement. Et si vous avez commis, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika.